Kolo akoba kosala kati na mabota na bino banso na kombo na Yesu. Toluka kopesa ba révélation kufula muka opesa ba révélation sur maman bibili église catholique obi kiza ya démon na kati ya lumière ya ba révélation ya Nzambe ngai kotasa soki ezali ya Nzambe te yana bilo mususu oyo parce que mon Congo ndenge eza wana eza na kati ya délivrance ya Nzambe na 2020 Nzambe alakisaki déjà makambo ba papa ke bazana ba projet wana oui si otuni bana ni sali ngomba oyo bayebi makambo wana ba projet ni ba papa bazana eba makambo nde basala ba makambo eza ba mfuza wana eza mfuza oyo ezouta na monde ya ténèbres ba mindele bazana kati ba impact ba impact wana eza ba mobutu bazali na kati vous allez passer pour balakisanga bato ni basala ba crime de guerre koboma bato kuna na saisi de mort ndenge ba demo bazo torturer ba Mwana moto te boa kusangai abongwa ni pete boa wanana Nzambe ya Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, internet, voilà, nous sommes toujours, bonsoir Kalibakou, ya kwanda biso na kati chaîne na bino, ya les Nazarènes TV, na cadre émission na bino, Table Sainte, vous a présenté par votre humble serviteur, Dadi Moukoya. Je dis un grand merci, l'équipe Mobimba, ya les Nazarènes TV, un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa, pour la confiance au personnage. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle, je reste sur ma caméra, pourquoi pas, à Alain Kakala Loboko Nzambe Oazana Régie. Lelo Table Sainte Nazana Prophète Isaac, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez vraiment branchés, restez aussi connectés dans votre chaîne Les Nazariens TV. Avant d'abord de présenter Bino, l'homme de Dieu, le prophète Isaac, non c'est la régie et pas Alain Kakala. Acha ils vraiment chaque aux yeux diffé ba Nzambe aux yeux pisa bana Nzambe le kumu le sako mon conduit la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata.
nazoloba katela ye losako, katela ye losako, katela, katela, katela. Nazomono te, nazomono te, nazomono te, nazomono te. Salangobo, dosé. Tolobi à tout. Yoka, merci. Tolobi boye, Yambaloyo. Adaba ministre va kokata. Adaba généraux va osala nini. Adaba ministre va osala nini. Adaba président. On y va. On y va. Voilà, Nabichon, et ça le plaisir, na Philomène Moukoya Motema business de pourquoi pas à 3 fois boss Jack pour depuis France Nabichon ou le sang comme on dit et ça le vraiment plaisir. Alors c'est là on a géré sur ma caméra à fond la caméra pour présenter le prophète Isaac. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Santé de l'homme de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Qui m'y Zambeza. Qui m'y prophète Isaac, moi gentil par rapport à Batunion sous Bazui Libakwa Rolando en ce moment dans les Nazariens TV. Shalom, shalom peuple de Dieu. Kolo apambola bino. Toza vraiment na esemo mingi pona ndenge bozolanda biso tous les jours. Bokomela kabiso, bo encourager kabiso na msala oyo ndenge ezosalema. Nzambe apambola bino. Kolo akoba kosala kati na mabota na bino banso na kombo na Yesu. Ok, merci vraiment prophète Isaac. Moi Mikolo Belé ozole kati na chaîne Isaac qui dirige à quoi l'homme de Dieu. Bungi. Ozole kati parce que tozaki na ba campagne na Kimwenza. Toaki na terre ya Kimwenza, toaki na campagne et puis tozaki na ba retraite. Donc ezwaki biso penza moi tamlai mais yango ezalaka tokendaka tozonga parce que o ezali maison mère ya msala to sala. Tokotika msala ya nkolote tous les jours. Tozonga kaka o ezanda kuna biso. Tozalaka tous les temps. Atato ke toko kelwela te. Ok, merci vraiment, prophète Isaac. Prophète Isaac, vraiment, il faut vraiment tout solo. On a eu vraiment Mituna, vraiment Ezali, vraiment Ebélé. Il faut vraiment tout solo. On a eu prophète Isaac. Tout le monde a repris sa révélation. Il faut la mouka, repris sa révélation sur maman Bébélé, Bélé, au Loba. Mais tout le monde a repris sa révélation sur l'église catholique. L'église catholique, il y a des démons, il y a Satana. Mais lelo na mboka na biso arrivé à pape Azoya koken Azoya na Congo na République de RDC et puis koya na ye enquête na Est arrivé na yo na spiritualité est-ce que nous la biso implique na kata mboka na biso. Merci beaucoup na ndenge poser question wana. Parce que tout le monde makambo etali lingomba ya catholique eza lingomba oyo bato ebele bauta biso tutouta kuna maison mère donc ezaki maison mère pona bato nyonso mais lelo oyo na kati ya lumière ya ba révélation ya Nzambe ngai kotasi soki ezali ya Nzambe te eto longwa oya ya pape biso tozwaki yango na 2020, à partir de 2020, nous avons accès à 4 fois qu'il faut. Nous avons déjà un projet pour aller à où. Nous avons accès à Bisso. Et tout le monde est dans ma bonne. Et on m'a dit comme côté parce que nous avons tous awana ceux qui ont tali na kati ya molimo okobenga te mutu oyo azape ya Nzambe te po asala msala pour la délivrance. Le vrai délivrance utaka pa Nzambe tocha motema epai ya nkolo pete yende mtu akupesa délivrance koleka même bato dans la spiritualité et comme eloko moko te d'ailleurs tozo prier pa Nzambe ke iloko na esalema te donc volonté ezana mona kati ya volonté ya Nzambe te de eloko na ligna le bande yango wana bato faut pas comprendre que ekobakisa implicité ebakisa implicité ko ya papa mais tout le monde il fallait aya na mboka na biso mais koya ya pape
repousser à cause papa za malade, il fallait aller à une opération en nom de Dieu. Repousser parce qu'il fallait aller juillet, mais à Royana pousser on a mois octobre et décembre si je me trompe pas. Koyana yeso ki aye pona lingomba na ye biso tozana makambo na ye kuna te parce que le problème qui est là que ye aza musali ya nzambe te eza pe église ya nzambe te. Premièrement faut que beke koya wana ya bango eza kaka makambo ya nani ya lingomba kaka pete mais eza pe politique faut que beke eza babilo mo eza politique maintenant na kata politique wana eza Satan aza kuna na kati faut que politique nyonso kuna na kati mtu azalaka Satan bozomo eza Satan mtu azana kati mena bana nzambe nde faut basambela toko bakosambela nzamba sa la volonté na ye yana bilo msusu oyo parce que mon Congo ndenge za wana eza na kati ya délivrance ya nzambe tous les promesses ya nzambe ekoki koleka kaka bongo te eza na bilo msusu ya kapona ko retarder yana bilo msusu esalemaka délivrance ya nzambe tango ezoya batu misiba ko créer ba makamsusu na sens pour ibimake bangonde batu ba créer délivrance wana bangonde batu ba memi délivrance ya omoni nzamba ibisakina ke batu ba yeba kotanga ka mingi mkanda ya Esaïe 30 verset 1 jusqu'à 3 kuna nzamba bike malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours abete malheur parce que vous êtes des rebelles nzamba zolo ke bato bazokende koluka ba secours mingi na bisika ndenge na ndenge donc bazana katerere secours ya bien za nzambe ndele moko te mutako ma délivrance mutu moko te akomema délivrance na Congo vraie délivrance eza maboko ya nzambe sur le vraie délivrance eza maboko ya nzambe lelo tomoni le président notre président Wazali Sikoyo le président Fachi asangisaki ba pasteur ebele atikaki mboka na maboko ya nzambe mais ndenge nini tant que président Monique non bino ba pasteur amona qu'il y a pas de sérieux bozoli ya bambongo bozaba avancer boziko bambongo on dit moni asali appel l'église catholique parce que asali appel l'église catholique parce que pape tant ko ya okitina est ko tchapé na est parce que amona que non si vous les pasteurs vous aki ba sérieux angaka binga bilobo ke est aboko tchapé na est pourquoi kaka a bengisi église catholique bon a bengisi bango parce que moni na kati ya politique kuna ezali Babylone la Grande Vatican premièrement faut que ça Babylone la Grande moi c'est oyo avandi likolo ya nani ya nyoka oyo ya mitusam nyama wana nde source neza na Vatican bango babandi pe lelo te faut que bango ke bango baza Vatican ezali grande puissance na monde spirituel na sens ya démoniaque na sens ya nzambe te kuna kotanga makambo ya nzambe te ozomona kuna kotanga makambo ya nzambe te soki olobi makambo ya Vatican kuna nde eza makambo ya Satan wana ozokota makambo ya ba franc-maçon ozokota makambo ba illuminati nde kuna nde makambo wana eza pe na sens te ke na ndenge ya nzambe wana eza makambo ya ténèbres kuna nde Apocalypse donc kuna ozomona pe ke Apocalypse 13 nde eza à partir kuna Apocalypse 13-18 nde komona kuna nzambe azoloba ke mokili mobimba bakendaka kuna bato nyonso batielaka motema kuna ebanda lelo te banda kala donc ezali pouvoir oyo ya ténèbres Bible elobi ke mutu nyonso fo yebango ke avant Antichrist aya mipepe kozala mokili mobimba lelo toomona baguerre oyo ezozala na Congo bato mingi bazodiabolise mais Yesu aloba yango te alobaki ke baguerre kozala na mokili mobimba baguerre kozala partout biso bakongolais te bato tokolongola baguerre parce que Yesu alobaka yango ke baguerre ekozala ata bosali ndenge nini abike eza na mutu moko te akopesa kimia eza fausse paix donc kimia ya bien ezote pa Christ nzamba azosala makambo na ye délivrance ya Congo ezali bato bakomema délivrance ya Congo baoyebana te bazala bango mpe bato ya valeur te mais bazalaka bato moko oyo nzambe moko acha bakobimisa mpe bakodélivre mboka oyo na ndenge ya nzambe
eza te na ndenge parce que Bible elobi bokonzi ya Nzambe eza koya te na ndenge ya komona na miso ezali secret grand mystère oyo eza kuna na kati soki otali bamakambo wana ndenge bazosala yango biso tomona yango déjà tout na 2020 Nzambe alakisaki déjà makambo bapapa ke baza na baprojet wana oui soki otuni bana nyonso ali ngomba oyo bayebi makambo wana baprojet ni bapapa baza nango omoni baprojet wana oyo Nzambe alakisaki baprojet wana délivrance ya Nzambe ezali Nzambe aza prêt mpona kodélivre Congo mais eza na bato oyo balingaka te Congo ebonga bato balingaka te mboka oyo ezala malamu nde bazomenase mboka oyo yokanisi makambo ebele oyo ezokota na kati ya Congo source eza banani source eza mindele comme source eza mindele yokoba te o boyeboye mindele bayebi tu bato bamemaki évangile oyo tozomona eutaki kuna bango bayaki nango mais fo oyeba bamessage oyo babanda kolanse ya liboso bamessage ya liboso ezaki errer les pauvres en esprit parce qu'ils verront Dieu ozomona message wana nde message eyaka mpona Afrique mais message wana eyaki mpona Europe te eya mpona Amérique te mais bamessage wana eyaka kaka na Afrique e bamessage wana eyaki mpona kotia batrouble na mitu ya bato po bato babanda komona kaka te donc c'est que soki olingi okota lola fo ozala pauvre donc makambo ya finance kotouche te makambo ya bamatière kotouche te makambo ya boye kotouche te parce que soki otouche biloko wana okota lola te wana ezalaki masonge parce que même temple ya Salomon etongamaki na nzela baor badiama bakrisolite biloko makasi oyo Nzambe abanda kosenga epai ya Salomon maintenant mindele nde baza wana eza nde kotoka bozu ya Congo bayaka mpona kozwa babozu ya Congo bayaka mpona kosenrichir toyebi ke baza bamillionnaire bamilliardaire mais bazoya toujours na bapauvre mais yo lobi ka Nzambe atalisaki oyo ke donc Congo ekochange tout siko moto nini oyo Nzambe atalisaki yo mpona mboka na biso ekochange mpona pe guerre esila na este parce que bato bamassacre eza na este bamama koviole bana kokufa mais na vision Nzambe alakisaki oyo te moto akoyo change Congo moto achange Congo eza nani Jésus Christ kaka à part Jésus Christ oyo kasi na nsusu akochange Congo bato bazali baintercesseur nde biso nyonso bakongoli bavrai chrétien nde tosala totia mabolongo na se mpo Jésus Christ amonisa gloire na ye mutu ya mokili oyo soki ameki kaka kodélivre mboka si lokumu ekozonga epai na ye Nzambe apartage gloire na ye na mutu ya mokili te Nzambe akosala délivrance ya mboka na basali ya Nzambe ya solo na bana Nzambe ya solo oyo bazobuka mabolongo bakongole bazali oyo bazoprie baintercesseur soki na bazambe okuta bazali nakenda ye kuna na bapriere kuna na Goma tozalaki na Goma na bapriere tozalaki na Bukavu tokendaki kosala bapriere priere ezosalema délivrance ya Congo eza prêt Nzambe akoaccorde délivrance bao nyonso wana ozoka barwanda wana bazocreye bamakambo barwande basala bamakambo eza bamufuzao wana eza mufuzao oyo ezouta na monde ya ténèbre bamindele baza na kati osalaki bapriere eza makambo susu tokolo bango awa te basecret dévoile yo dévoilaka te yo Nzambe alakisaka te prophète bagéant baza nawebi soki géant ya Congo eza Amérique géant ya Congo eza Europe les deux géants wana oyo bazo combattre Congo oyo kokanisa te ke bagéant wana baza kasi ndenge ba deux géants bango wana ya misato nde oyo ya Rwanda wana ye aza mwana bitinda ya mindele ye aza travailleur ya mindele baza nsima na ye bazokota na kati ya makambo wana nga azalaki na Goma te toyaki na bapriere Nzambe alakisaki barévélation donc eza na bapacte oyo esalemaki Congo ekoko ozala bien te donc soki bacongolais baimpacte wana ezali bamobutu bazalaki na kati bon bamobutu basinya baimpacte basinya babiloko wana tu yo kasi Congo moto ateka Congo aza nani eza kaka congolais bato bazodétruire Congo eza banani bacongolais epuis mindele komba ebike bacongolais bazala na bolingo te basambelaka mpe kati na mingi basambelaka kati na solo te bato basambela na solo baza moke yango wana po bolingo ezalaka mingi te na kati ya Congo c'est pour cela ozomona ke bazomatela biso tous les jours
bazo dominer tous les jours, bazo travailler parce que bayebi ke ba Congolais baza mingi na kati ya ba fraude, baza mingi na kati ya ba mafia, baza mingi na kati ya corruption. Yango moni na kati ya pays makambo ezozala kaka bongo, ezozala kaka bongo. Mais Nzambe promesse ezali ke délivrance ezali. Au moins makambo ya Congo ezomona oyo. Soki Nzambe l'action au comprendre. Quand Nzambe atasi ke Congo ndembo mona la ngubo. Pour ça diable ezala penser ezali effacer parce que Satan linga Congo tende ezomona. Satan voilà la vision Nzambe l'action. Na vision Satan linga Congo te. Donc ndenge yoka kape Israël balingaka Israël te. Ndenge moko pe na Congo. Donc balingaka Congo te. Yango moni sikoyo ndenge toza wana soki peuple africain batelemi bilo Nzambe yosenga. Que peuple africain tozozonga mingi sima. Fonde tozana bomoko toluka Nzambe na biso Jésus Christ kati na solo ete yemoko akosa délivrance. Sikoyo ozomona tous les temps kaka bamindele tous les temps kaka bamindele des places wana ezo ça. Et moko pe photo vanda pe tobike non makam suspect et comme akabiso moko pe ba africain ba konzi na biso ya Afrique bakota ba makambo ngo bango moko basala pe confiance na Nzambe na biso o ya Afrique parce que Nzambe Afrique eza Jésus Christ o Nzambe wana ya mindele bele la plupart eza Satan yende kolo ba illuminati wana o ya zotinda batu na ye wana po baya ko étouffer po ayebsenga même bakado bakado bomuna ya kankiliao o bakado yuti na ba pays wana bache bagere sima ba guerre bayibike batu bazokufa sima nango bazwi ote bokende kotinda babiloko kolia botinda banani basoin wana batu babande kozo basoin batindi minganga ta minganga wana bazo travailler kuna bazozo babiloko uzomona eza ba politique moko diabolique. Donc ya bilo mususu ndenge za wana mindele balingaka te problème eza wa mindele balingaka te mboka oyo guerre esila uzomona o mona ke yozo ya pembeni ya mindele ke mindele asunga mais les mêmes mindele wana yenda aza sima bitumbo tozomona yenda aza faut sambela Nzamba l'action source ya bitumba Congo autal so ya liboso eza Amérique ya mibale eza Europe esili. Ok, merci vraiment, prophète Isaac. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fait qu'aux années, numéro de téléphone, soit votre contact, tous les questions, on a la vision, on a la pour la RDC, numéro de téléphone. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, Nzambe, Apambolabino, merci Mingi. Vous êtes toujours Bolanda Kabiso. Toujours besoin de sa confiance et puis na ba prière pe besoin tout na pona ndenge ni toko sala la bino ba prière ba o ba ko benga en tout cas toko pesa numéro soki olingo benga biso ko benga biso pona makambo ya politique te benga biso pona makambo ya lola na lifeli yango nde tozo gérer awa o wana tozo lo bezande pona ko talisa ke ba o nyonso ba konzio nyonso bazo kota na kati ya corruption ya ko boma bato ya ko nyokola bato ezala ba rwandais ba na tout ba ibeke ni fait les os et la bango donc babongo la mitema bayamba yesu lokola nkolo pe mobisi na bango po bakota na royaume ya Nzambe sinon te vous allez passer pour balakisanga bato ni ba sala ba crime de guerre ko boma bato kuna na saisir des mots ndenge ba demo bazo torturer bango soki olingo benga biso numéro ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23. Donc ce qui bengi biso wana okozwa biso kolo apambola bino vous avez besoin de prière pour prier pour nayo lingomba cité Jérusalem toza pe na campagne tuzo sala na campagne wana na triangle campus ce qui boye bokomona campagne wana ekoleka malam mingi Nzamba apambola. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokoya. Je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mokoya, Jiwazaki Nasima Kamera, Alain Kiaka, Lobo Kanzambe. Et puis on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Musungi Nzambe pour sport. Oya Vanessa Indusa. Yayo. PHP Cargo. Musungi. Oyo ayeko facilité. Pour na conteneur na bino. Osa mobimba exportation ya Dubaï, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie. Yo mutu, ozali commerçant,
commerçante, femme d'affaires. Osomba mituka noyo ekangama na Dubai, oluka moyo comme na Kinshasa. Lala na ponya bébé pour PHB Cargo. Abetaka yango dada, asaka exportation pour conteneur Dubai, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie, oseki na mnoko ya mboka. Basuka kawana te, bazali kopesa visa à Dubai na 24 heures ya pamba. Ok, pena mboka pe olien na yombala. Billet à Dubai, c'est comme ça problème. Na PHB Cargo, bazali ko faciliter bino. Il faut comme na Dubai, logement na yo, ezali assuré. Bokozwa, PHB Cargo, musique de Awa, na avenue de la paix, numéro 12, na immeuble des ambassadeurs, référence, na galerie présidentielle, Oza Mobimba, en face à boîte de nuit, champagne au bar. Soki, on se fait une promotion Oyo, Bobenga, PHB Cargo, pour la Kinshasa, na 081 85 000 72. Pelle Soussou, 097 89 99 676. Et bon Angola, plus de 244 92 48 016 82. Et bon Dubaï, plus de 97 15 47 70 86 24. Ah, PHB Cargo. Pas voisin, bon mais la paiement. Vous soyez idée, hein. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na
kati ya arche de Noé lion azalaka na peti ya kolia ntaba te mpo bolingo ekangaki ye libumu bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouma. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Bokanaka. Lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo lelo oabuze biso masuwa ya Noa bato balingi Congo bakota na kati pour mon pepa délige comme beta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi Alpha Lukau Lomba Bwaji Tungaje Mama Denise Nyakero Tshisekedi Consissi pour papa. Acte 24 verset 3 Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila Kupeka tuyabe na Egypto Batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka lelo Kongo ezwi mokonzi oyo alingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta ndengo pakolaki bakonzi mafuta ndengo pakoli mpe mokonzi mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani Mwambi William Tindwa Kapanda Mwelamani Jacques Kangudia Kongo eza Mwambi wa Nzambi Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza pasi ya Kongo moko. Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani Mwambi François Mutombo voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Kongo azwi na Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer. Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Mwelamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Akabo babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mpona na patemeni na makani elobi
na ngai abongwani